na babantu congolais ya République démocratique du Congo na bisika binso bino bozwami message oyo maloba oyo voice oyo natindi yango pona bino me mingi natindi message oyo maloba oyo voice oyo pona ba combattant mai pona ba résistant wazalendo mbote na bino banso kombo na ngai Dieudonné Kwebe Kimpele tozali lelo mokolo ya minei 18 avril 2024 natindi voice oyo natindi message oyo natindi maloba oyo pona ba mai pe pona ba wazalendo pe pona benyele soki bazali lisusu na bomoi pour ba raison misato raison ya liboso na lingi na yebisa bino ba mai na ba wazalendo que nazali na esengo mingi nazalaka na nsai na nzoto na ngai nazalaka na lolendo soki natangi kombo na bino soki nakanisi bino na ndenge bozali kobunda pona kobatela ekolo na biso pona kobotola mabele na biso oyo batuti Rwanda babotoli yango raison ya liboso tina ya liboso na tindeli bino maloba oyo ezali pona kopesa bino félicitations tina ya mibale pona kopesa bino encouragement botika bitumba oyo te ata ndenge nini bitumba oyo ekosila mokolo tuti ya suka akolongwa na mabele ya Congo wana nde mokolo bitumba na bino ekosila bitumba oyo ebanda lelo te ebandaka na tango ya ba arabe bayaki kokanga biso bateka biso lokola bawumbu na Amérique du Nord, na Amérique du Sud, na Amérique centrale, bateka biso lokola bawumbu na ba île ya Pacifique, na Caraïbes, na Cuba, na Martinique, na Haïti, na Guadeloupe. Bitumba ya ba mai ebandaka na mibuana na 18e 19e siècle. Yango yeko landa ti lelo oyo. Bino ba wazalendo siko bozalinde ba kitanu ya ba mai. Bokamati pe bitumba wana bokoti na kata bitumba wana po bitumba ya lelo ezali susu bitumba ya kibuumbu te ya koteka biso na Amerique ezali bitumba oyo ya batuti bakoteli biso na mabele ya bakoko na biso po ete babotola mabele na biso baboma biso nyonso basilisa biso po ete babotola biso mabele bitumba bino bozali kobunda bino ba mai na ba wazalendo ezali bitumba eleki na mutu ya bitumba nyonso eleki na mutu ya bitumba ya mbongo bitumba ya bandako bitumba ya pouvoir bitumba ya ba honneur eleki na mutu ya bitumba nyonso biso tobundaka na mokili po ezali bitumba ya mabele yango wana esengeli ngai napesa bino encouragement ya munene botika bitumba oyo te raison ya misato tina ya misato nasaleli bino voice oyo maloba oyo audio oyo ezali pona yebisa bino ete il faut bozala organisé bozala structuré bozala na service ya renseignement na service ya espionnage na service ya contre-espionnage bozala na service ya ko espionner ya ko infiltrer monguna po bango bakotela biso depuis bambula ebele batuti bakotela biso na gouvernement bana basi na bango bakoma sauf votre respect bolimbisa bakoma ba makangu ya ba ministre ya ba gouverneur ya ba député ya ba sénateur bakoma ba makangu bolimbisa ya ba ambassadeur na biso bino pe fubos la na service ya infiltration bitumba oyo ezali bitumba ya monene pona nini po ebandi lelo te pona nini po ezali bitumba oyo soki tokebi te bakosilisa biso na koboma basi babomi biso déjà 12 millions soki bino ba mai te soki bino ba wazalendo te nde lelo oyo République démocratique du Congo ici epanzana lelo so tozali lisusu na bomoi so tozali lisusu na bomoi pe tozali lisusu bomoko ezali na nguya na bino ezali grâce na bino ezali po bino bozotangisa motoki na bino na Masisi na Walikale na Ruchuru na Bunagana na Kishishe na Beni
ezali pona nini po bino bozo sopa makila na bino na bazamba kuna na Ituri na Maniema yango na ndeti na moya lelo le 18 avril 2024 République démocratique du Congo ezali lisusu na bomoko po bango bayaki po bapanza biso babotola biso mabele yango na nde bitumba na bino eleki mutuya na bitumba nyonso oyo na mokili esengeli donc bino bozwa encouragement pe bozala structuré organisé po bobunda contre munguna wana Mututsi Mututsi oyo lelo aza kobundisa biso aza koboma biso aza koviole basi na biso toyambaki bango lokola bandeko tokanisaki bazali bandeko na biso tokanisaki bazali ba cousin na biso ba voisin na biso nzoka nde bazali bato ya lokuta elata bango na nzoto esprit ya koboma elata bango na nzoto esprit ya muyibi elata bango na nzoto nde lelo oyo miso na biso efungwami tokoki lisusu kotika monguna na esika moko ya Congo te monguna na kombo ya Tutsi il faut kobenga na bango bazonga epai bauti na pesi bino voice oyo na bino ba mai na ba wazalendo pona yibisa biso bino mwa histoire moke ya mboka na biso po soki olingi kobunda il faut koyeba tina yo zali kobunda mboka na biso oyo République démocratique du Congo ebotama na mibu koto yoko kama mwambe tuku mwambe na mitano 1885 le 26 février 1885 date wana bino moko boyebi na Congo date wana ya le 26 février 1885 ba Congolais ba bosana yango ezala ba sango na ba église ezala ba pasteur ezala ba ministre ezala ba généraux ezala ba journaliste biso banso to bosana date ya mbotama ya mboka na biso le 26 février 1885 to bosana pe esika mboka na biso ebotama mboka na biso ebotama na Berlin capitale ya Allemagne na balabala na kombo Wilhelmstrasse na numéro 65 nde esika mboka na biso ebotamaka na kombo ya État indépendant du Congo EIC pe ebotamaka lokola propriété privée eloko ya roi Léopold II roi ya ba Belge mais bino moko boyebi date ya mbotama ya mboka na biso tobosana yango mais mwana soki boyebi lisusu mbula na ye ya mbotama te mwana wana bokobongisa ye ndenge nini biso tobosana biso banso tobosana date ya mbotama mokolo ya mbotama ya mboka na biso lelo tokokisi 139 ans toloba 139 ans na kanisi ndenge nini tobosana mboka place ya mboka na biso ebotama na mbula oyo mboka na biso ebotama na tindeli bino ba wazalendo na ba mai voso yo pona nini pona yebisa bino donc mwa ndamu ya histoire ya mboka na biso ndenge botamaka le 26 février 1885 na Berlin na suka ya conférence internationale de Berlin ezali mokitano oyo réunion oyo bamindele basalaka po ete bakabola mabele ya Afrique mboka na biso nde ezalaki mabele ya suka oyo bamindele bakaboli yango mais bakaboli yango pona nini parce que bato mosusu balingaki mboka na biso te balingaki mabele na biso te baza kobanga po balobi Afrique centrale ezali mboka bato baliaka bazali cannibale baliaka bato bazali anthropophage bamosusu balobi na côté wana na Afrique centrale ezali zamba munene penza zamba molili moi kuna ekotaka te bamosusu balobi kuna na Afrique centrale banyama mabe na ba insecte mabe bazali kuna bato nyonso bazokima kokota na Afrique centrale yango wana bakamataki mabele wana ya Afrique centrale basundoli yango na roi Léopold II po asala état indépendant du Congo EIC azalaki na mbongo te akoti banyongo na ba banque po asala nini po asala capitale Léopoldville po atonga chemin de fer Matadi Kinshasa po atonga bajekamini wana bozo mona bamiba po atonga
administration centrale, pour ça la armée, pour ça la police, nous sommes les senga qui mbongo et belé, à peu près 25 millions de francs or. Et l'inko balelo à peu près 25 milliards de dollars. Mbongo wana ezale ki mbongo ya nyongo. Nyongo wana akukaki kozongisa yango te na sima mibu tuku mibale na misatu. Na 1908, ba koloni nyongo ba botoliye état indépendant du Congo. Na banani na ba koloni nyongo ba botoli yango, mais ba pesi gestion, ba pesi administration, ya état indépendant du Congo na Belgique. Sikoyo état indépendant du Congo est changé Combo, comme on a eu commis Congo belge. Na mibu wana, na 1885, le Rwanda, le Burundi, le Tanganyika, oh, babengi lelo Tanzanie, la Tanzanie, donc le sud-ouest africain, oh, babengi lelo Namibie, na Togo, na Suki Cameroun, bamboka on na tangi Kombo, bazala qui déjà basi bakoma ba colonie allemande. Donc Rwanda na Burundi bakoma ka colonie allemande na 1860-65. Toloba 25 ans avant Mbotama ya mboka na biso. Boye ba malamu ete Rwanda na Burundi ba komaka ba colonie ya Allemagne 25 ans avant mboka na biso état indépendant du Congo et Botama. Et bongo siko ba tuti congolais bazali wapi lokuta na bango bozo yoka. Donc muto akosa yote aloba oh non il y a des tout ba congolais mususu bazali batuti lokuta pour Rwanda na Burundi na ba population ya Rwanda na Burundi ezala batuti ezala ba Hutu ezala batwa bino moko boyebi que na Rwanda batwa ça dit ba pygmée ba ali. Eh bien ba Hutu batuti na batwa ezala ya Rwanda ezala Burundi bazalaka déjà ba colonie ya ba coloniser ya Allemagne mibu tuku mibale na mitano avant mboka na biso e Botama. Donc batuti congolais bazate eza lokuta. D'ailleurs bino moko boyebi ki tuti na mabele na biso balobaka yango te. Kituti ata na Rwanda pe balobaka yango te, batuti bauta na côté ya Bisini na côté ya Éthiopie ba eko kita na Afrique centrale. Bauta pe na Afrique centrale te bazali ba population nomade, balandaka banani ba ngombe na bango place baliaka matiti. Donc tuti congolais azate. Munyamulenge eza lokuta azate ezali makambo e botama na mutu na bango po bakosa biso soki otangi na journal soki oyoki na télévision ou bien na radio bazolo batuti congolais lobate journaliste wana ayebi eloko moko te azali zoba lobate journaliste wana azobuka lokuta. Il n'y a pas de tutsi congolais ozoyoka. Il n'y a pas de banyamulenge na Congo bazali te. Batuti bakoti na Congo ndenge nini, Bahutu bakoti na Congo ndenge nini. Bakoti na Congo à partir ya 1935. Mobu Kotoyoko kama libwa na tukumisato na mitano. Po na nini? Po ba colonisateur belge bazalaki na posa ya bato musala. Bazalaki na posa ya bato musala. Yango na babengisi ba population ya Rwanda ya Burundi ezala batuti ezala bahutu. Po ba ya kosala misala na Congo belge. Babengisi pe ba population ya Togo, ya Cameroun, ya Sénégal. N'est-ce pas? Pour baya kosala mosala na Congo na wapi na kata ba plantation ya café, ba plantation ya thé, ba plantation ya nani ya rolufia eza ba singo ba sala ka banani ba saki ba yaki peko ba bengisi bango pe ba sala na wapi na ba usine ti na ba mine na Katanga. Nde babingisaki bango. Mais tant babingisi bango bazalaki ba travailleurs bato misala bauti baza bauta baza ba étranger. Mutu na mutu aye na Congo belge azali na mboka na ye place auta azala Rwandais azala Burundais azala Togolais azala Ghanéen azala nani Camerounais ou bien Ivoirien bango nyos bazalaki na mboka na bango soki mosala na ye esili soki contrat na ye mosala esili azongi na mboka na ye. Batuti na ba Hutu ya Rwanda na Burundi soki baye na Congo belge soki mosala na ye isili soki contrat na ye isili azongi na Rwanda bien na Burundi petango baza kofanda na Congo belge bazalaki ba congolais te mutu na mutu atikali Rwandais ou bien Burundais mutu na mutu atikali Hutu ou bien Tutsi na Congo soki contrat na isili azongi na mboka na ye ti boye na 1960 tango Congo est comme indépendant le 30 juin
Alors que le Rwanda et le Burundi bakomaka indépendant en juillet 1961. Ba Belge basalaki association moko. Comme on a yango Congo belge et Rwanda Urundi. Na le poto Congo belge na Rwanda Urundi. Elingi koloba ete Rwanda Urundi ezalaki belge te. Mboka ezalaki colonie belge ezalaki kaka Congo. Yango na babengi yango Congo belge. Soki Rwanda na Burundi ezalaka belge, nde basalaki association na kombo Congo et Rwanda Urundi belge. Mais ezalaki ndenge wana te, ezalaki Congo belge et Rwanda Urundi. Donc, ba Rwandais na ba Burundais bazalaki na Congo belge, bazalaki ba Congolais te. Donc, à partir de 1935, ba bengisi ba travailleurs, ya Rwanda, na Burundi, na ya Togo, na ya Cameroun, na ya ba Sénégalais, bazo benga ba West Africain, ba Topoke, ba ye ko sala mosala na wapi bandinga riba ko sala mosala na Congo belge. Ba mususu baza ko sala na ba chemin de fer Matadi Kinshasa, ba mususu baza ko sala lokola ba jardinier, lokola ba magasinier, lokola ba expert comptable, lokola ba sténodactylo. Po bango ba yebaki misala wana koleka biso avant biso, po bazalaki colonisé par les Français avant biso ba Congolais. Donc, en 1960, il fallait que Batuti nyonso, Bautu nyonso ya Rwanda na Burundi, bazonga na bamboka na bango. Nzokande batami na Congo, batikali na Congo pona nini, po bazaleki na makanisi ya mabe na motu na bango, makanisi ya koboto na biso mabele, makanisi ya koboma biso. Yango na tozomona yango lelo. Bafandi wana, babatami wana, babali bali basi na biso, babali bali mibali na biso, na sima baye kolakisa elongi na bango, na sanza ya septembre 1996, tango basali AFDL, Alliance pour des forces démocratiques pour la libération du Congo. AFDL, ezalaki rébellion congolaise te bande konangai wazalendo na ba mai mai. AFDL ezalaki rébellion congolaise te, ezalaki milice ethnique armée terroriste et extrémiste ya Batutsi. AFDL ezalaki milice extrémiste terroriste Tutsi. Ndenge mokona M23. M23 ezali rébellion congolaise te. RCD Goma ezali rébellion congolaise te. CNDP, il y a Laurent Kounabatouare ezali général Tutsi rwandais. CNDP ezali rébellion congolaise te. Ba kombo nyonso wananga na tangi AFDL, M23, RCD Goma, CNDP ezali ba milice ya Batutsi na mamboka na biso po baboma biso po baboto na biso mabele. Il faut boyeba yango. Na moi ya lelo Corneille Nanga asali AFC, Alliance du fleuve Congo, a koti na M23. Elingi koloba ete ou bien Corneille Nanga azali motutsi oya bombama, ou bien Corneille Nanga a komi moto ya musala ya Batutsi. Yango na koteli a koti na kati ya nani ya M23. Ba Congolais nyonso oyo bazali na kati ya M23. Ba oyo baza ko bundisa bino ba mai mana ba wazalendo. Bazali ba traître. Bango banso bazali ba traître. Bango nde baza ko teka biso. Ba yebi tina te, ba komi bata musala ya Batutsi, ba komi ba umbu ya Batutsi, ba komi ba domestique, ba valet ya Batutsi. Mais bino ba wazalendo, bino ba mai mai, boboyi kozala ba umbu ya Batutsi. Yango na bokamati minduki, yango na babandi ko bunda po bobenga na monguna. Po ete monguna atika mabele ya Congo, monguna mututsi atika mabele ya Congo, po ete koboma biso esila. Poto zonga na kimia. Yango wana na moya lelo le 18 avril 2024 na sele libino voice oyo na tinde libino message oyo na tinde libino maloba maye. Longonia epai na bino. Lo fundu na bino ezali lo fundu na biso nyonso. Lo kumu na bino ezali lo kumu na bino biso nyonso. Soki bino tende Congo esi epanzana kala. Yango na bino bozali ba héros. Ba héros ya solo ya Congo ezali bino ba wazalendo na ba mai mai. Ba héros ya solo. Ba héros ya solo na zongeli maloba ezali bino ba wazalendo na ba mai mai. Bino nde boleki ba héros nyonso mabele na biso.
po bozo sopa makela na bino po na Congo. Po bozo tangisa motoki na bino po ete batuti baboto la biso mabele bakoko te. Yango wana esengeli bino ba wazalendo ba mai bozala na lokumu. Boyeba ete pasi boza komona ezali ya pamba te. Me ngai na yebi malamu ete bozali peza na tina ya maloba mingi te. Bozali na tina ya nini? Bozali na tina ya mbongo. Bozali na tina ya bibende na minduki. Bozali na tina ya ba uniforme. Bozali na tina ya ba kisi. Pobo bunda. Bozali na tina wana. Maloba mingi ezate po tango ya maloba isi eleka. Tokomi siko na tango ya kobunda. Ya kobenga na munguna motuti. Azonga epai na ye. Na zonge lisusu maloba. Motuti congolais azate. Monyamulenge azate. Ezali bakombo ya lokuta. Po bango ba mesana lokuta. Ba esprit ya lokuta. Elata bango na nzoto. Lokola bilamba. Mosala kaka kokosa. Ba mindele nyonso ba kote li bango. Ba mindele nyonso wana poto ba kote li batuti. Me biso toko banga liwate. Biso toko bunda. Ti mokolo motuti asuka akolongwa na mabele ya Congo azongi epai na ye ezala na Rwanda ezala na Burundi. Bitumba wana ekozala na suka nango kaka mokolo wana. Na yebisi bino na moya lelo que mobikisi na bino mobikisi ya Congo mobikisi ya ba wazalendo na ba mai na ba bantu congolais azana nzela azali mwasi na yebisaki bino na émission na lekisaki na plateforme ya Kerwin Mawizo le 7 décembre 2023 na yebisi bino que mama wana azali na nzela mama wana ezali Judith Oyote bauti ko nommé premier ministre par Fachi ezali yete mama wana pe akozala na ye premier ministre te azako ya lokola présidente de la République akozala premier ministre te pe équipe na ya munene eza nzinga na ye déjà azali prête ako wumela te 4 mois 5 mois pour asala gouvernement équipe a munene enzingi mama wana azali na programme na ye azali na plan na ye azali na makanisi na ye azali pona kolongola kiboumbu ya occupation ya batutsi akolongola ba mpinzoli ba larme ya ba orphelin na ya ba veuve ba mama oyo mibale bango ba kufa ba mama ba veuve militaire oyo baza kofana na ba condition ya michopi na ba camp militaire akoya pona kobongisa situation ya ba fonctionnaire ya ba policier ya ba militaire ya ba congolais banso ya ba paysan ya bato baza kofanda na ba ville akobongisa ba condition ya circulation na Kinshasa est koma lokola esika ya banani ya ba ngulu bafandaka mama wana azana nzela mikolo na ye mitra lisusu mingi te yende azako ya kobongisa mboka po ya boya na ye makambo ya trahison azako ya te pona politique azako ya pona kosilisa liboso occupation donc tina na ye liboso ezali libération a libéré mabele na biso na occupation ya batutsi tina mibale ezali pacification ba milice mabe ya lukuta na wana bango banso balongwa bazonge pa na bango tina na ya misatu ezali sécurisation tozala na mampinga oyo ya solo oyo bato mosusu bakobanga tina na ya mine ezali nini ezali développement azali na ba plan ya développement ya oyo mutu moko na kanisa yango te nde mama wana azali na nzela ya koya abanda bitumba na ye depuis 1900 toloba 89 abanda bitumba na ye kala me moto ayebaka te etikali moke etikali mikolo mike bokomona elongi na ye azali mama congolaise papa na ye congolais mama na ye congolaise yempe ekolo na ye etini na ye ezali etini congolaise bozo yoka mais ezali mama Judith te ye akozala lokola président de la République akozala mwasi ya liboso na histoire ya Congo oyo akokamba ekolo na ebonga ya présidente de la République mais ti mokolo ye akoya bino ba wazalendo bino ba mai botika bitumba te
bendele ekweya te babotola biso mabele te ye azali koya pona kosalisa bino pona koyeba te na kolakisa mokili mobimba ke bino bawazalendo bino bamaimai soki bino te nde kongo esi epanzanaka nde sikoyo akolakisa bino gratitude na ye akolakisa bino akopesa bino merci na ndenge bapesaka merci na basoldat na bacombattant na barésistant nakoloba mingi te nasali à peu près 30 minutes ekoki ndenge wana lelo tozali le 18 avril 2024 comme on ngai Dieu donné Kwebe Kimpele boboto bondeko bisika miso bino bozwami merci.